Chassa.com Prince Ningali ma ping pong Congo tukiti mabele siko ping pong GDD bana aigle bayaka ba bon biso toyeti mito tozana aéroport tukiti ki Chassa déjà on a bakitsa Congo quoi na mina dali kofi tawas. Par rapport à l'objectif Oyo Tozanango. Donc vraiment pour 2024 Oyo, l'unique communauté et ça là makambo Oyo est palpable. Donc tous à la focus pour nos artistes et plutôt créer des activités commerciales et pour permettre biso tout long la carte ça chômage et pour permettre biso era ba activité à accompagner artistes na biso qui est toujours sounana pour na ba faible. Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebo na zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo bijubeleza garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobuduo oyebisa na juna golfe na aux États-Unis oyebisa Manix Mamina Kistope oyebisa oyebisa onete ele buveo oyebisa Milanu Odaze TV, je suis l'excellent nous mon amour le journal de la presse moi ma maman autrement dit moi l'ensemble déjà dans nos il y a vidéo que émission la biso pour comprendre déjà nous allons qui na famille ya ba warrior au bazali le rôle la deuxième famille il y a artiste Fally Ipupa de l'autre zali dimanche le 28 janvier dernier dimanche il y a mois de janvier l'autre zali bon on a ba warrior dans cadre il y a échange de fait na bango na ba tag pour comprendre déjà moi quelques sujets au ba qui go solo là pour ne pas aller plus loin tout ça bon on a déjà membre la ba warrior de bomona bazala CG puis na ba décourager de les CG. Bonjour, bonne année, meilleure vie. Oui, merci, bonjour Ndeko. Oui, bonjour, meilleure vie. Merci pareillement, merci. Voilà. De l'autre, ça dimanche le 28, pour ça, l'échange de vie. Ça dit à quoi l'innovation, bah initiative au milieu de warrior de Zalaranango. Inspiration, toi, il y a un autre pour ça, l'euro, la biso le l'euro. Bon, échange de vie, et ça, mon pour l'intellectuel, au Bayébike, dans un regroupement ou dans une communauté, la communauté Warriors, chaque fin de l'année, communauté nyonso, association nyonso, regroupement nyonso, et ça la bongo échange de vie. Donc, ils ont moko ya biloko to loko ya sikate na kati ya communauté, ils ont déjà biloko to sala rango parce que la communauté Warriors et bandi le loté to na année pour le cas raté à 2023. Ils ont déjà communauté moko oyo, ils ont déjà 3 ans ou 4 ans d'existence nango. Donc à chaque année, nous célébrons tout sangana biso nyonso ensemble la fin de l'année pour na kosala bongo échange de vie en famille. Mais pour cette année, il fallait que tout ça là comme d'habitude, mais tout ça là le 31 décembre, le 1er, le 2, mais tout le monde le 28 suite. Il y avait les élections, la publication, et puis moi, rendez-vous, je suis artiste, de loin, sur le concert, arrivé à la musicien, tout et tout, et puis ça dit biso, dans mon colalelo, il y a les 28. Donc, les élèves à Sikate, les élèves déjà pour Salaka, et puis bateau, bayebi makambu, bayebi que ça se passe comme ça, voilà. Voilà, bateau, bayebi makambu, dit que ça se passe comme ça, mais l'autre peut-être que vous allez inquiéter. Quand la maman est la même organisation, tout le monde va balayer dans la zone là. Est-ce que vous avez peut-être appui il y a artiste, peut-être il y a bureau, il y a artiste, il y a une victime s'il faut le dire par rapport à l'organisation au Bossali.
Bon, je vais rappeler à tout le monde que la communauté Warriors est à Asbel. Donc, on a quatre Asbel, nous sommes communauté, nous sommes structure et zalaka. On a quatre structures, on a biso, tous à bongo, on a comité directeur, où ils ont conduit par le président, le vice-président, ainsi que caisse, tout et tout. Donc, communauté, ils ont la caisse d'abord. Les artistes na biso apesi biso parce que caisse na biso déjà lobaka et puis parmi biso quand sa comité directeur ils ont la bandeko oyo travailler parce que nous tous nous travaillons, nous sommes aussi intellectuels donc voilà artistes na biso donc lobaki après ça biso logoté les initiatives na biso wana to chaki mbongo na biso pour na rosala non seulement échange de V mais tout ça la pe repas ou to benye repas agapé autour d'une table pour renforcer les sous-sous où ils allient amour, fraternité, solidarité au sein de la communauté Warriors. Il y a un de l'autre salade. Donc, bon wana, et où tu pas artiste et où tu na communauté et puis et où tu es pas membre de la communauté parce que c'est une structure de G20. Voilà. Les structures font d'abord te donner le retard là. Pour moi, que besoin tu as bon besoin misant s'il faut le temps que l'on a bon besoin miser pour la peut-être que CP là des besoins faire bénéfice c'est nous permet les artistes les salariés. Pour nos bénéfices, nous on ne fait pas partir. Il y a bureau, il y a artistes déjà. Bandego, bazolanda biso baeba. Peut-être on a mis tout dans la question, mais sous bako traiter en distraction, mais sous bako traiter bonheur. Ou à peine la procès explication. La structure autour de la communauté de long à large. Vous allez poser pour expliquer bango quels sont les objectifs au Landaka. Nous sommes structurés comment nous à Maël et à Boigna à comprendre. Déjà la question au lobby wana sur les bénéfices ni de l'ouara pour l'artiste, biso tozana d'abord ba fan. Ça veut très bien que rôle ya fan et pas l'artiste naé ils allaient à promouvoir musique et artiste naé. Pour participer à chaque événement, il y a artistes naé. Donc déjà tout en étant fan, nous avons un bénéfice. Mon côté tout artiste na biso repé sa biso nine. Pour tous ça membres de bureau tous ça musiciens TAF victime, nous sommes les fans. Donc biso tous ça là pour accomplir devoir na biso. Pour promouvoir musique et artistes na biso c'est que somba CD sombi CD ce que c'est concert somba billet to sombi billet ce que c'est que activité artiste ezali ko bima ko sala ba marche de santé ndenge to sala ka to sali yango ce que c'est que voilà et le hôtel somba polo sala boy donc c'est comme ça donc bénéfice beaucoup plus et dans la carte la communauté lokola ba membres ezo tenir na ba objectif na biso pour toute question yo le tout na ngai ko tenir zalande ceux qui ont objectif na biso ezani le roi to sangalaka boye bénéfice nango ezani ni entre biso voilà peut-être par rapport ya oyo bato bazomona bamona que non ba jeune moko basangalaka bazolobe l'artiste bazotia bambongo bazolela bazolia bazosala organisation kili bénéfice na bango intérêt général ni bazo tirer et artiste peut-être on va balango besoin parce que objectif on les a peut-être que ça la privé. Pour un artiste, il y a des bénéfices total de l'artiste, ça les a vu sur le papier, ça vu sur le par rapport à l'autre salata. Nous avons rappelé la opinion sur que nous sommes des fans. Donc les sangos, les sangas, il y a des fans. Donc nous avons un bénéfice mon côté pour un artiste et tout artiste, ça les a vu sur le. Nous sommes les fans, nous sommes là pour l'accompagner, pour le promouvoir sa musique. Donc et l'autre biso, tout ça la rayango wana pour un artiste. Mais entre biso na kati sa communauté oyebi eloko nini tolukaka tokosangana boye te tala bapon tonto boye intellectuel que nous sommes tosangana kaka boye sans pour autant tozala na mwa babit to baobjectif moko boye c'est très absurde conception wana soki bato bakozwa yango voilà sage po tokabwana fanke bandeko mpe bazwa te mwa liloba moko na bandeko mosusu parce que tokomoyoka lelo bawarrior ngo bokoma na bagroupe tellement ébélé tout le monde ba warrior family ba warrior international ba le playboy et là ni nesenga ke pour sangana bozala eloko moko structure moko bino nyonso. Bon question wana eza vraiment question moko pertinent et puis question moko ya malamu mingi parce que eza biloko bato ebele pe batunaka bato ba regroupement oyo tangi wana ba warrior family ba warrior kingani bango nyonso pe eza ba cellule j'insiste très bien et puis nazo marteler likolo nango donc eza ba cellule ya biso ya communauté
communauté eza mère ya bango nyonso. Imaginez Kinshasa, na expliquer bango des fois pe na émission to sala na yo, na loba de Kinshasa eza na plus ou moins 10 millions d'habitants. Na kati ya 10 millions d'habitants wana plus ou moins biso ba warrior to kozalata plus ou moins 5 millions. Parce que 5 millions wana oyo bazala ba commune Maluku Tchango partout na 4 districts nyonso ya Kinshasa awa boye siko to se retrouver place moko wana kati ya communauté to sala ba réunion wana ta stade de martyr aokoka nguma wana ta Rosanza de wana pene esenga pena lo wa Tchango mobimba ba buku yango komi pena plat de to sangala wana to se sala ba réunion wana mais ba regroupement no tangi ce sont nos cellules au biso moko toyebi yango bango mo pe bayebi o ba travailler en collaboration avec la communauté Warriors ville province de Kinshasa. Donc eloko esangisaka biso to sala ba événement esangisaka biso. Vous avez vu avec la marche de santé pour tout ça là qui il y avait Warriors famille ezalaki Warriors pour la vie ezalaki ba Warriors de la rue bango nyonso ba playboy ba tout bayaki parce que la communauté Warriors a fait une activité qui ensemble qui regroupe par regroupement ne wana nyonso leur activité ça ne biso nyonso to sangana mais ce que sengi réunion oyo tozo solola awa yango nde pe ba bazwa comme ordre du jour donc on est ensemble voilà en gros ba doit retenir nini CG bon en gros ba tout ba retenir que d'abord tozala moi événement moko boye awa boye dimanche prochain le 4 février oyo to salisi soirée moko boye na titre ya soirée retrouvée avec nos musiciens ya F victime soirée en open ngeza la dimanche à le 28 mais suite ya moi air ya vol na bango nde esali ke to reportant ngo na dimanche prochain donc Warrior nyonso ya partout ya ville province à Kinshasa azwa donc rendez-vous oyo le 4 février à partir ya 15h juste ouverture des portes na espace Zoom Lounge Bar na Bandal avenue Changa numéro 163 donc tokozala wana bongo non seulement na ba héros na biso légendaire historique événementiel o bauti ko totolela biso ba arena na niveau ya Europe sikoyo tokokutana na bango awa oyo nyonso aza na posa mona ba héros na ye F victime tous les musiciens tokutani les 4 bakozalaka bango moko te bakozala bongo pe na ba pire petit baza ba bien na biso pe mais côté ya presse na biso baza ba pire petit côté na biso baza ba bien na biso ko ba Jemba Kanji ba Mara Swag ba Edingwe ba Olivier Masudi ba Gauthier Milele donc bango nyonso tout tokozala pe na bango jour wana ya le 4 février na espace wana ainsi que Mignon Abraham pe Arozala na biso mukolo wana voilà eza bongo pona le 4 février oyo pona ko retenir bayeba ke tozo bengisa ba Warrior nyonso oyo bayeba la place ba réunion te tozala bongo na espace Petit Indobika na Prince Kasavubu Kandakanda chaque dimanche à partir de 12h30 tokutana na bongo wana na ba réunion nazo sala pe appel na ba Warrior nyonso ya de partout ya monde oyo bazana posa peut-être ba accompagner biso na objectif otoza nango pour marquer mokili to marquer Kinshasa to marquer RDC en termes de fans bayeba il y a des fans mais ba fans oyo ba Warrior bazana makanisi oyo ya ko propulser pays ya ko mema mboka liboso à travers leurs artistes à travers leur unité donc bosunga biso na ba quelque chose au besoin en autre on ça un numéro comme ça pour nous développer à partir à mon toit aux numéro sur la posa yeba aweba marambuto à partir à ces numéros aujourd'hui bon 090 14 49 177 090 14 49 177 c'est ça bon WhatsApp il y a comité directeur il y a communauté Warriors pour plus de détails pour na baoyo balingi ba aider biso en tout cas merci beaucoup. Voilà, moi des mots, moi le par rapport à la journée, les organisations la bino, la poussera au ça va négo ba la mission. Non, ba négo ba la mission comment la pêche nous ba mot délai. Les agents Mobutu Warrior certifié. Il y a important ezaka que non fali pour pas asanisa biso. A comme ça biso famille. Ni mo ko fali pour pas aloba que non Warrior alina ko tika mnyane Warrior a souffert. Donc wana objectif na biso ndenge to la rabu na ko tuna question boye ligne au bien besoin gagner au biso a to gagner eza connaissance na famille
grâce à Fally Ipupa ndenge ngana otokotani grâce à Fally Ipupa ndenge ngana comme na grande famille oyo donc merci mingi Fally Ipupa rendez-vous ezaka moko dimanche pour que na wana vraiment et ça va bien quoi donc merci quoi voilà na mon peine ko na moi liloba par rapport à l'organisation comprenez nous sommes en direct de la journée le qui pepele organisation le qui normal comité directeur basali misa na bango elongo na effectif ya comité warrior elongo na osengaka ba warrior nyonso oyo bazala surtout na ville province ya Kinshasa oza warrior mozalaka na ndako ozala na besoin peut-être osangana na baningano ba warrior fo oya numéro yango wana c'est japesi luka obenga na numéro wana osato koba na numéro wana toya mao kitoko ozala le bienvenu na kati ya communauté donc oza pena na besoin na bino parce que warrior c'est la famille Dieu aigle Fally Ipupa d'ailleurs que c'est la famille donc ils ont que beauté c'est la famille ça la partout le moyen pour rejoindre le pays sur la communauté l'initiative ya bien ezali toza na ba idée ya bien toza na mambo ya bien tout ça dans l'avenir c'est sûr que pour comprendre le donc au balobezana pour l'instant yango wana merci beaucoup voilà Nicolas moi liloba par rapport à journée organisation ndenge mamboleka ouais na pesi merci kaka na staff technique ya ba warrior nyonso pour basanti biso lelo tukaboli moi eloko muke merci na bango vraiment courage encore babimisa moko sur la relongité fait la nyonso 5 points sur le merci na ndeto osimbala toujours totika mokonzi te opa mokonzi moko alobabi papa moko mama moko mokonzi pazalaka moko Fally Ipupa tika pour merveille on va dans la palais pour la biso nia partout dans le monde pour continuer de soutenir mokonzi pour continuer de faire par réunion et ça rend des forces à biso merci ciao voilà Nicolas moi liloba par rapport à la journée ndenge leki organisation moi liloba kaka fixé la ba warrior so peut-être ba hôtel la bino pour bazala ba paye ouais merci beaucoup pour la parole premièrement au kamala biso ba réunion mais réunion le pour la CG na Kabi félicitations CG d'abord vous avez bien molobeli vous avez exemplaire ya mamno se passer journée à dimanche à lelo parce que biso ba warrior o dozali na Kasavu ba warrior bandal ba warrior bana poto parce que exemple c'est vous avez o biso do sala parce que ça ba warrior bana poto ba sala mamgolo ga biso même pas c'est la famille le bayo moro Fally Ipupa le baga on est ensemble toujours ensemble donc tout ça la lutamo parce que tu progresser lobby total la catégorie ça la pour la leader na biso à la star ya monde ana ba toujours va falloir la congolais toujours va falloir la camerounais à la ivoirien mais apparemment merci beaucoup le dimanche à l'élo et merci beaucoup na yomoro aigle merci président donc tout ça la au séminaire tout ça la biso tout ba warrior le ba toujours ici ou pas le bas ou bien mouton le cas pour retard la popo ya la baille. Merci, bon dimanche ce soir. Voilà, déjà la mona léopard balbi kalani était déjà tous en direct au le Côte d'Ivoire un des banines. Par rapport à journée organisation réunion les lots que le banine n'a pas merci beaucoup pour la parole. Pour la journée les lots donc l'équipe est bien vu que au moment il a journée donc léopard zo beta ils sont sur le Congolais donc derrière le point d'abisso derrière équipe d'abisso ils ont toujours mon donc on a raté au critiquer Ramboka d'abisso on a raté au Koloba mabe pour Ramboka d'abisso atta to sendeni aussi à Ramboka d'abisso donc merci beaucoup vraiment merci beaucoup donc coup de chapeau na Fally Ipupa coup de chapeau donc babi kala ndenge ninga wa uchi Koloba liboko moko simplement sur la elongité donc l'union fait la force donc tous à la unité sangana donc tous soutenir Fally donc aigle na biso donc makambo opesama donc aigle merci voilà ndeko mama vite fait moi liloba to kabona déjà ouais tout plus ça bonjour nanu voilà bonjour moi liloba par rapport à la réunion lelo organisation ya ndenge bo organiser échange de faits na bino bato bato retenir oui l'équipe très bien pour par rapport à journée l'équipe très bien en plus que le peuple to beta to que équipe ana en plus si basta rabiso bakoma lobby mais les cadres dans l'ange balle tous les warriors assemblés tous les participer ça va bien là ba il faut l'habitude de mettre on sera gros événement de Banamboka et pour bakoma lobby ça va sonner merci beaucoup voilà merci ça n'est fini pour aujourd'hui votre tali biso vos temps et repartager vidéo
botika bacommentaire. Un grand merci na batutu balingaka Alex Ngandu, président Jacques Depuis Efrine, merci na maman fille Patrick qui faisait pour un Chine Mayolandi la Nantita motema mayo yotre mali motema ya ingénieur Dominique Yalanda dans le 17 c'est banni la carte à Paris papa Louyeye en ta la vie c'est tellement nombreux Olivier Nzini fait pauvre de la ville la bonne sanité Jean-Pierre Gucci en ta la vie vous êtes tellement le président Yayous communauté ba Warrior Mobimba ba balina Alex Ngandu donc quand la pour resala musala numéro contact na biso ça on a numéro 16 j'appelle pour ba Warrior ça on a pour ba détail bébé se retourne bientôt bien na numéro ça affiché na page d'écran na bino pour vous la contact na communauté Warrior Makata. Moi je vous dis bye, on se retrouve à la prochaine, ciao. Déjà comme réponse pour la question yo lobby, si bien que les sujet autour du débat traité, mais quand même aux en a droit à réponse sur cette question. Déjà au tourni président Moula n'a raté et puis Ngamoro CG n'a pas de délestage. Est-ce que il a lobby à la pour la CG? Ils ont vrai. Ils ont vrai. T'es sûr ils ont vrai pour lobby. Ils ont vrai. T'es bon lobby sur les ont vrai. Pour la CG. Ils ont vrai parce que CG a mon moyen. Non. Ils ont vraiment faux. Bon, c'est bon. Bon. Je peux parler? Oui, oui, Marc. Voilà. Je sais à lui répondre. Ça veut dire ceci. Lui, le temps qu'il a repris les activités, il est en train de. Tu vois, c'est pour cela le but des stages. Et puis il y a des autres personnes aussi qui peuvent avoir ne fût-ce que raison. Bon, moi, on a repéré les stages. Donc, l'essentiel est que donc, tu réponds à sa question ou bien au bon ici. Merci. Bon, déjà pour nous répondre, Neymar, pour Nangaï, c'est faux. Pour Nangaï, c'est faux parce que activité non surtout communauté Salaka, je ne pense pas. Donc, ils ont déjà l'eau moro dans un pilier pour ne pas peut-être il y a pour développer, il y a pour tiabo. Bah, monsieur Boromo n'a pas monsieur dans la cadre, il y a remis matissa tout ça. Mais activité non so, on a nos communautés Salaka, il s'est mis à Warrior dans un pilier dans quatre activités wana. Et puis ceux qui n'a compté dans la réunion au ngai na zangi. Ils sont justifiables quoi. Donc ils ont réunion dimanche passé, j'étais éprouvé pour faire la vie koko o ya boti papa na ngai. Donc ceux beaucoup ti na kati histoire na nga bo comprendre ce que za nani pas na ngai. Et puis j'avais signalé, il a été là à conduire qui réunion. Ya koloba ke CG ayaka te to amona na délestage c'est que communauté kufi. C'est que zela, c'est que communauté kufi. Donc aussi longtemps que communauté Zali, CG a le rôle un pilier de cette communauté. Donc ils ont la de près de loin. Ceux qui n'ont pas quitté ba mikolo leka qui j'étais na kati makambo seni, ils ont été justifiable, ils sabamboma était là a yebi ba makambo nyonso te. Mais ceux qui CG azate na kati communauté, donc je joue le rôle oyo na sunga un peu ba président ceux qui bazate ils ont justifié moi je devais quand même me voir là. Ceux qui n'a se retrouvé dans quatre mois condition moko boye impossibilité ça justifiable. Ils en mamba buzo baté. Et ça soit o ekutaki nga de makambo na lobeli bino oyo comité directeur bususu bazaki au courant nango. Voilà. On a président Nelson azala mwa problème moko eza privé. Ceux qui peut to lobby yango awa peut-être et au sala batu mingi moi va passer moi mingi c'est une parenthèse mais azana biso ensemble vice-président yepe azalaki awa mais appel mot d'urgence bandero bayaki avant ba monaki yepe azana biso donc comité directeur azawana et puis aidara toujours que communauté ezala voilà voilà pour le vice-président Bisso Sotobi Ayaka c'est que
tomi kosami so tosali réunion à 7 mois franchement na mona ete nayebi te bajour oyo nga nayaka te so ye ayaka nayebi te ya bandeko to bama vérité vice président na biso vraiment likuta mabe place wana bonikona solution so eza jour tokendaka marche so eza ye moto azalaka na jakarata wana so eza ye CG en tout cas franchement vice ayaka te franchement vice ayaka te ndenge soso yeka wana merci par rapport à l'objectif oyo toza nango. Donc vraiment pour na 2024 oyo tolingi ke communauté et ça la ba makambo oyo eza palpable. Donc toza la focus pour na artiste et plutôt créer ba activité commerciale et ko permettre biso to longa na kati ya ba chômage et ko permettre biso era ba activité ya ko accompagner artiste na biso qui est tozo sungana pour na ba faible oyo bazangi peut-être ya ko participer na activité wana. Donc déjà pour l'année 2024 ou 2023 au solo là chaque fin dimanche il y a mois il y a 2024 où il y a chaque mois chaque fin dimanche on va apporter $5 n'enye mutunyo surtout au solo là à to discuter là ko to créer un comité moko donné oyo on va na sala épargne en bon à chaque fin du mois 20 mois 30 batou kaka ba membre effectif to créer comité donneur wana na tanato za batalibana biso moko to ko créer comité moko donneur oyo uti kaka pa ba membre na biso moko o ba se retrouver à fin du mois 20 mois 10 bandeko balobaki te ezala bongo te ezala ka participation ya membre effectif nyonso et chaque fin dimanche ya mois au lieu ya ba $1 ne to tchaka chaque dimanche to tchaka $5 comme ça to ça l'observation nango oyo tokozala nango na oyo déjà ezalaka on peut balancer soki ezangi tokobeta baporte bisika nyonso tu tolakisi bango oyo toza nango na eloko tolingi tosala na oyo ezozanga omona ke mutu akoparticipe mais soki yo okeka na projet noza na mbongo toza ta na impact ya projet na yo omona ke mutu atala anabandelela ye ti na 0 ti na 10 eza déjà ebele mais soki yo mo oza ta na 2 mutu wana otala te zwata 3 ok pas mutu mususu moins 4 moins 5 omoni ke to créer activité wana et puis to sengaki na membre effectif nyonso ameka un peu ko réfléchir parce que toza déjà d'intellectuels warrior parce que nous tous nous avons étudié nous sommes de B6 gradués licenciés donc parmi biso il y a cela ou cela ou déjà bazar un peu mieux na ba activité commerciale oyo basala déjà oyo bayebi ba rentabilité nango comment ça donne bayebi ba point positif na négatif nango na ba coût d'investissement ya activité donc to sengaki pe à chacun ba meka un peu pour salela biso projet moko sur activité moko oyo baza di domaine nango o baza na maîtrise nango ba salela biso yango ba komeli biso yango ata soneti ko komela ozalelo pasi o communiquer ngango ata verbalement zo loba na nazo tiango sur papier tout to classer yango na kati ya ba archive na biso parce que étape to okende nango c'est une étape plutôt pour créer les activités commerciales donc ko servir biso mbongo to kozala nango on peut piocher dans les archives pour regarder ba projet oyo mutu na mutu apeseli biso total par rapport à mbongo to za nango soki to ki ko simba projet ya nani vous comprendre. Donc ezalaki bongo le temps pozo pesa ba $5 na yo soki po yebi activité moko ezala ba mbade ya fufu ba mbade ya masango ba makala o boutique o shop takeaway bar terrasse je ne sais pas quoi o activité moko commerciale ya ba transport moto boy oyebi ba calcul ya makambo na nyonso salela biso yango na kati ya projet pesa biso to ko garder yango le temps tozo bunda okangisa mbongo ekomonana on peut regarder na ba projet bandeko ba pesi pour to sélectionner projet oyo eza capacité na mbongo oyo biso toza nango voilà un peu oyo to solo là na 2023 to martela vraiment makasi na 2023 pour na yango et puis to baki 2024 oyo il faut vraiment esalema Salema, grâce à l'union fait la force. L'union fait la force, il y a une force, surtout. On ne peut évoluer celle qui évoluera toujours tout en étant ensemble, tout en étant unis. Donc, je vous invite donc
à participer na projet oyo toza nango pour na 2024 pour remercier nous beaucoup plus Zama parce que pour na kosala échange de V oyo toza nango lelo surtout repas agapé tozalaki na ba programme ya ba musiciens dimanche oyo tokanisa ite yango ne tokosala mais à la veille voyage na bango est repoussani du coup tozongi na makambu échange de V puis agapé donc esengaki koluka toko toucher bandeko basungaka biso na ba activité ya kosala mwa ba biloko moko boya kolia tout et tout to touchaki Zama d'habitude tozwaki ku par surprise donc non babenga on surprise te na pied levé donc talaka la veille le roi le dimanche lobi à partir à 20h 22h ote okosala biso mo eloko en tout cas asungaka biso makasi eza la première te mais pour na geste alobi na ne touchaki nga makasi kotala ke 22h muta se prononcer se présenter ate na obi kosala na tongo nga on akanisaki ke ba makambo ngo nyonso te biloko wana ozala ta prêt à partir ba 15h 14h mais 10h va communiquer nga kété ba sisi déjà makambo nyonso tout en tout cas c'est une personne dont oyo tokobetele na beaucoup en tout cas merci Belé merci Belé merci donc eza eloko moko oyo ezolakisa déjà bolingo oyo azalaka nango mpona communauté donc merci ebele nzambe apambola ye non seulement ye déjà na tokoremercier mpe lisusu Mama Bijou ye kutu azane membre effectif simple tobetelaki pe porte mais toza na échange de V repas agape mais moi moke toza nango mais okosalela biso mwa nini en tout cas na otanga montant te po ye moko déjà nayoki abaye ido voilà mais eloko oyo apesaki biso esungaki biso makasi po to accomplir eloko oyo toza nango en tout cas to remercier puis topesi merci makasi na bolingo oyo Mama Bijou alakisi pour la communauté. Donc voilà. Je remercie Marvazinga Kabila. En tout cas, Yarolobate, Yaga comité directeur. Je remercie PSA Jukuna Vincent. Bien bobo bopi mele lobo. Ok. Issa Bambouma, les chouchous. Frère Ale qui fait la mal tawapi. Bon, frère Ale qui magaza libanda. Bamina Choco, comité directeur Mobimba en tout cas. Nzambe. Oh, fibologie. Sinep. Oh, fibologie. Voilà Sinep. Bon, voilà. Donc, Netoza Awa, on n'arrive pas à biso à Gap, pour suivre un ordre. Hein? Makele l'été, pour l'été.